aux orchestres à Nan. Na minute na orchestre Congo donc naza na oyemba ka pas Dolph. Ça pas na. Ngai nazala pas na été. Vie aza yemo na parler na batom sala. À bientôt la kalaté. Un moise belé faut ba clipper les gars na TV dans des gars. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika ils sont ok, ma solo est bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino. Bo pianga confiance pour musalo to sami kono ki sasa tara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye oh théâtre moko boye équipe à makasi na Congo équipe à makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala oh te bo sala visite moko na mona mama kala na to ko l'action mama no mona kala oh ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana au rejoindre information nyonso. Ce qui est on a net, on a numéro 00 243 89 51 11 999 numéro et on a numéro mokoka. Si vous avez besoin de promotion, surtout à part la sur la www.image de Congo toujours tout ça leur promotion, il y a boutique, il y a flat, il y a terrasse, boutique et l'euro yoté kaka, boutique et l'euro yomo on a pour sa promotion en ça les mappé. Au monde à moi bien bien. Merci beaucoup la confiance pour ça Rabiso. Ban Allemagne tout ça na mutumoko aussi ko production à Zakuna na compte image à Congo. Oh l'Allemagne koto mutazate bien numéro on a biso moko to chinjo en Allemagne pas ndoro na biso bundes si ko production mutiamote mamikolo. Beaucoup de découvrir site za moko image ya Congo.6 point tu quoi que tu muke pour ngai mboka ti na mboka allez mboka ti na mboka danger Yvonne Miadabu la métisse noire. Voilà, merci beaucoup fidèle éternel tia image ya Congo nga misana opesa bino merci pour grâce na bino ni biso to sa musala oyo. On a mis ça en plus mini bino merci parce que sans bino dans le boulot tu habite grâce na bino car dans le boulot en tout ça là pourquoi pas dans le grand zokobi boulot dans toujours l'idée à boulot na image à Congo toujours luka là on a plaisir à ouembela bino jeune musicien moro boy au bino mo redécouvrir les lots aza groupe ya président Adolphe azana groupe ya président Adolphe aïmbara bien donc on a ça ba commentaire belé te bien mo découvrir les lots donc aïmba le bato solana mais tikanga va to solana na remercier Nzambe apesinga sous souffle de vie donc surtout vendir à tout 1000 bosso na bino donc ils a pour na grâce Nzambe apesi sous paiement pourquoi pas na coordonnatrice na biso Yvonne Miadabu la patronne pourquoi pas na venanga zoé alo simbara caméra donc merci beaucoup et puis na monteur na biso Hervé Lolo ba bi monteur wa motafi maesu donc merci le sous na tonton Joe Makese na Angola merci na trésor Margo Babo Pekarasika donc mais au solaté naza la plaisir ya koyambela bino invité na otuko sabino ngana loba mingité sans plus tarder na corps ya venanga zoé to ko présenter déjà ay boye bae azanani bonjour artiste. Ouais bonjour masanangai mbote belé na leli santé ndeni santé kitoko kana ngolo nzambe kande zala yebisa bamba ba pinda aux artistes musiciens oui marabien tena bien belé ba bingai tango mususu amba la liboso kutuna sala émission na msu yono découvrir ngate donc belé ba bingai donc naza musicien chanteur donc complet quoi na beta guitare na yembaga nyoso synthé nyoso na sala mais base na ngeza chant donc yango na Fambiora artiste na bino to solanem ko alelo Fambiora au bandi carrière no ya musique ndenge nini parce que ate belé mon azani lo sala te donc alala la muira koti terrain apandi voix abu akibamba mbu no orchestre to moni pa moyemba est-ce que Fambiora za des rêves na oyemba to bandi no ra ni ba to ba bandara ni na ocholo te kima mbangu te pona bandamo bo mwana bana yemba na église donc ando linga mini musique moi ba scène ba théâtre ba sala na église wana ndo ratonte donc ngai penda mamuna nganda ngona na ndo na église après wana na oya na ba jeu concours na sa ba interprétation ti lelo na comme na orchestre
nakomo beta wana donc naza wana chanteur na minute ozona orchestre ya nani na minute na orchestre Congo donc naza wana na oyembaka partout boyoka ngaka orchestre Congo désolé uta seki orchestre Congo donc orchestre Congo on ibenge ko cheka atunde orchestre Congo titan na be orchestre Congo donc boyebaka kalate na beta donc héritier minimbu à bientôt héritier minimbu Alain Kassai donc on va venir ngai bazana ngai batika ngate longona groupe à plus que vainqueur leader Papi Kader donc nazana bango ngabina na le quartier sur opesi biso e makombo orchestre c'est parce que orchestre Congo ne habité atana bat bala na biso nja image ya Congo orchestre Congo donc orchestre Congo na président orchestre pe kozanga ngamo na orchestre na obeta guitare na yebo na obeta na lo babongo orchestration ezani complet wana so orchestre Congo mo leader pour to continuer na biso teli o yebo leader ndengo lo ba na micro leader yoki mamna biso orchestre Congo mo za leader to continuer na biso mais to yo ka opena nous pour ba ba orchestre Congo ya yo moko abetelo nzemboni betara o mungi s'appelle ça Yvonne Miandabou la patronne coordinatrice na biso Itele héritier yebisa na mama yebisa na papa na bino batikelanga liberté soki nga na ye nakota lopango na bino ndenge bango bakosalaka ngai nakoyoka zuwa okata motema lidi ebonza tika na lela dans bombole le paskondinga Serge Ilunga Claude Tinanga Serge mingi bakotunaka ngai soki tokobala na ye ngana teka diamana ya ta force puisque bakomonaka bantango ya kobimaka mpe ntango ya kokotoko ndako luka singa na pesi yo raison po tobalana na yo ndambu yango wana voilà nabiki ya Yvonne Miandabou la patronne au CP livement na eloko artiste asali sans commentaire nabiki ya famille vraiment ça le mo binanga mo na mina te webina mais ko yemba mino yebi ko beta po beta parce que ba artiste belo mo na yemba na ko beta wa sanga oyemba mais bunda so singa yebi seke na limité à c'est limité mutu sora yebi faut ndima merci na bité gagner obi oyembi boyo kanga maboko te continuer et ça biso bien oui to continuer na famille mais na mo nzembo ucho yemba nzembo ya Adolphe oui on a nzembo président Adolphe Talou Bwange papa na dan mobali ya Gigi vous aura pas Adolphe tonne vous aura pas na tonne et pas Adolphe vous aura pas na ngai nazala pa na été vie azala ye moko na parler na bato msala ngana na matete na ngana na matete tiko ngai naza pas vie naza pas vie mais na travailler ka ba faire ka ndule ndesenga ka mo buma bimi mo libanda osali makamo ndenga senga nazo sala donc continuer kala mingi te à bientôt azolo bango donc à bientôt héritier minimbu na oyemba héritier minimbu à bientôt la kalate un mose belé faut ba clipper les gars na TV dans des gars voilà merci na yo trésor mago no ale marope ça merci te pour babi donc karasika zo ya déjà to fêter na karasika donc babo pe karasika to zelango pourquoi pas tonton Jo Maké c'est monter maman bibi ka futi granzo ko babi granzo ko donc dégâts na poto comme skamine na guilin de valeur donc babi ba kangama bino image ya Congo na pesi bino merci vraiment beaucoup famille ora lelo est-ce que vous avez une idole ou mo bo baté son na sa musique ya pour na jo son na sa musique ya pour na vieux son na sa musique ya pour na papa o bazape pana oui na musique na biso to beta awa na temps na biso ko na saison na biso quoi idole il faut zala sikonga na ba leader ebele la nzoto so na désémiste na JDT c'est likolo bona ba Carlito na ba venanga ba venanga ba Madilu na yoka pe ba Ferré ba Fali ba tout ba emba bien quoi na yoka bango pour il faut dans lito isoko yoka te sege
nayebi te obakisa mayele ndeni fo oyokaka bato totala wasali nini na bamaster na ngai na baleki misusu mpe donc ayokaka mututu abakisaka mayele ka nde ezala le famille atoloba mpe nani est-ce que l'orchestre ya Adolphe place aux vraiment parce que et ça maintenant longtemps bina ba Adolphe tout le monde eloko ezobouge te donc album ezalaka resté donc toyebi te est-ce que kuna mina makambo bien mpe ezala ni tout le monde baorchestre mosusu tout le monde na pas fabrication ya mado yoba vibratoire mpe na car donc moi pepele est-ce que kuna mpe eloko ezalaka vraiment bonga banga te avant na pas Adolphe na PA de car on a na sab interprétation de car ko donc on a banga te na mona nyonso ya rezaka te ke pas Adolphe omona wana za vie na nga me nga na lobaka ke mikolo yo nazo sala maramobo wana vie na nga na osala na ba makambo na mona osala za libanda orchestre yona lobaka bientôt boye bango donc des gars et le garçon capable bambo théâtre Alain Kassai Jackie Bilengi donc bambo théâtre Sarah la merveille donc ngana no moi libanda yona lobaka bientôt oye banga oye ba comprendre j'ai donc yo lo wa muta télé tant monsieur émission nga suka yango na sala après comprendre elo ni ya babi wana liloba mukolo nga de na comprendre na nga po bia bientôt dans bientôt on a ngela ça to éviter nga bino to éviter mais to yika bientôt éviter to éviter famille donc lelo est-ce que OK no parce que il pas de ça est-ce que pas de ça ça peut banjem de composer oui na mba chamo wana ya na betelo extrait watu wana image ya Congo balinga balemba ba chanza réseau d'amour balinga balemba trophée pe bazua te bebenga na jire na suki na nga na yo poyo adona nga ya katoli ya mbuma yo na préféré tolia mbuma nana mama iye sans audience ye yozame banga malweka ye yozame banga malweka ye osko bandambu ya morceau ya elo na tsaka tona ya pa Adolphe donc les gars ezalaki on ezali na compte album ya vie donc vie na yebite ndeni via bundaki na ba promotion po yo tuninga ke est-ce que tsaka c'est que yo kakango te yango ndega ba vie na biso bazala parce que yango na olinga na beta ndule ngana oluga ndule donc yango loba à bientôt bo mona ngai donc ekozala bien na bike batu ba osepela azo lexa tante mais na yebeloni na osali la temps donc temps na temps voilà toza bunga na famille artiste na bino bobato yamba et toza na lelo to sola na ye famille lelo vraiment so tali bokese mususu talo keso moni savo talo keso moni savo so pour kese mo yel pe mbo mo habito to pour sa famille za côté na biso vraiment bo est-ce que tika na pe kotana fona yoga na bien fona tala pende ni neza orchestre c'est belé mais orchestre msupe za batu bavanda kuna ba mona ndenge no longo te okende absa longwe orchestre monsieur Zande au quotidien ndako mo elo kama donc bando kota freinage au mona donc il faut le casco au le ande mo ba ke febe gabana donc des gars ta artiste gabana zolanda artiste qui febe blanchiment il foudre donc des gars petit na ngai Eddie Murphy show tonton Lama investible il faut boire un effort sur le l'arabien Flavie double tondeuse tout le monde codité le te donc tu éviter donc surtout boire quand même tous en une mission code atteint après mission de temps obtient numéro de babenga mbalamo boy code canal mais tout le monde le te donc tu éviter donc bazui wapi na image ya Congo image ya Congo sentiment au lera bango donc bo ça mon qui na yo avec Lucien Baza na famille babi featuring on est ça mati famille lelo sozota ba collègue na baza pa na orchestre mususu na sozota ba vena yo ba président ni bino za bina so vanyo bi président ma te funa za mpanji na ya président ma te ngane so to yembi esa bina gituku ngai président na bula président ni bino za bina so vanyo tali obina président za so ngane to yembi donc Congo est à biso makasi monde entier est à biso na ba 4 na réseau na so tena matete il faut zanga tena matete na mona karma pas bon so na tali ba côté msusu na tala rabe ferré
au mona ceux qui quittent na jeune na mona Fabregas donc Fabre Dega te amona te abota de azapa comme papa donc ouais te na komi te abisote papa ya matete abota amona ça va ya matete ras tangira poza film wa matete ras wa mystique ya aza leader nzambe quoi wana nzambe ouais ya matete siko koma na mukili te abetaka partout ban talaka que zo trophée aux États-Unis orchestre belé keite et pas la vie sope to keite au moni yo moyebi et pas la vidéo to bunda me mawa nde mo via loba mawa abi mawa na mawa pa bango donc pa bango njala donc to éviter te na bato ba sa ba site bien te image ya Congo na sentir donc dégâts talaka yango et c'est le mois bimisika maintenant yebiga à bientôt là ba kalate quand ndenga no lo ba bientôt donc bino pena biga bientôt et ça la dégâts ezaka site moko image ya Congo point et pas il y a la patronne babi la patronne Yvonne Niandabu lelo eza ya nsomo desesio eleki Kongo bololo koleka bololo nga nataki tembe bolingo ozokande o d'après tuna ye kobandela la vie ya zero guerre mesento lebaye yo yebisaki ngai nini bolingo eza yanga na yo na kati ya motema obenganga Richard olobalanga kazae obenganga chéri lelo tosuki wapie ye na trésor kandole polo santos ye chéri nanga eza somo bolingo souffrance soki ale otondi te komeka mosepite na mozindo bagalere eleki ye lolango elekelanga na miso nga courage donc wana ndambu kaka ya sika mikolo ezati ngapa noza pe ya sika mikolo mangesa nga bien donc ngesa binda ngai mo bango ya sika ezali natongeli yo temple na lopango nafukamelaka yo tongo mpe pokwa bebe umama ebebe bubeboe umama ume mobali alibala pene donc na kango bien teme yo kango za bien makasi nzembo to mo artiste itu parce que zango asika mais mo woyo ke zana ngo donc to éviter ba ndego msusu bati ba vocal na kati ba vibrator donc na sepela na wana pena matete on a mona matete na biso to na ba show na biso mobo moni ke bitumbelongwa to koma trop makamobo fambiora bato bana image ya Congo balinga mina ba bientôt anozolo ba biso bientôt anizani osaba ona yo to sopo ngolongo esi so vérité ke olingi no longwa osa libre muto akango azati eto bomba poso so pe ninge polo babo so pe to kangi o pe su kuneza fo po to na image bientôt anozo ba pe to na image so po yuda tanga bare so aiza ke temoni abaka inga mbaramo oyebi nzembo bayemba ekufaka Yesu mama ba debe singa bososika yuda liwa ya ngoma wa mingi dans ce monde catholique oyeba donc bato na image ya Congo ba va comprendre déjà ba biyu de ton na barré so ba yite to za kacha sima mais abi kacha sima bi tonton la main investible donc tonton la main mbote à trop après si est le garçon capable maboko majorette Johnny Komungwela le célèbre Moswahili GG Kizuba Cedriano Mabonda de bambote à trop côté bozali na mami kiliwana donc binonde mutu bozala na bisona na PCP mbote na petit na ngama boana zala donc Sarah Leil mbote à trop metiola to zelo ka décembre nde oloba kiana na bike kolega kitoko bambote à trop. Voilà, fidèle à l'image à Congo, bah Bibi nous préfère l'image à Congo. Tous les artistes amis, tout qui est déjà dans la cité, parce que tout qui m'a rendu si matin, na PCP bah merci beaucoup na Herman Ngonda, Babi Herman Ngonda dans des gars, divin Ngonda, Vinanga Rodi Ngonda na Paris, au Pimara Nengemona,
chancel Mbemba dans Ibozana babi dégâts pourquoi pas na Masananga i trésor Margo babi peka sika mezo bengate na habité pourquoi pas le 6 na Hervé Lo la DCL sika abengi wa Ibo na habité to c'est une autre émission mais na habité famille automobile qui est déjà dans souka émission parce que tout ça qui est sur la nayo mais avant tout chiter non linga parce que le minjem ya fabrikas baba o to sali beko to ba matete le me benje ma dof mo se ba te lo mo ta ya mutu mo yo se pelara dan ya leader mo yo se Yora privé ngana ba penser coller maison Kakana koyoka yo, ma tapé regardant. Capsule sauté la bouteille, mousse à centimètres au panier. Sous papier après avis. Et facilité de prévenir intimidation na bolingo. Oh, oh, oh. Fata Kimbala nettoyer pompe d'éjection. Avant de démarrer, topé kobo sanateo. Oh la c'est climatisation automatique et la montée ma toto à pipa. Yo remercie ngai yo violé ba règle ya déontologie médicale. Yo bossani compensé Cyril la diabétique. Flavie Bokonzi oyozo salanga eza crime contre l'amour. Polingona comme linga maladie chronique Joma Kese. Nazo de la ordonnance ya ba pensée d'amour Joma Kese. Pas vertigé qui salanga y teste compatibilité. Sérélise serenga bolingwa polaire. Salanga colle vraiment des sens si pratiques sokebi mio positif. C'est kenga na yo toza groupe sengé moko na bolingo. Polaire grande maison. Kode fisate makila ya bolingo na ngai epa ya moto mosusu. Ponga na yo toza groupe senge moko donné universel ya bolingo. Kosalanga opération bangu bangu te. Kosalanga opération bangu vitete. Salanga malembe. Salanga malembe papi kadere. Salanga malembe pierreto dimbao. Salanga malembe flaviranga. Dans un parti il y avait nabiso Chetani Gola. Donc yango na tona bisa kona na ba leader ebele na nzoto ba JDT ba viana bana ba viena yo kaka. Po ba vie ba marka ngana mona wenge. Donc na zo pe tanto na linga na ndolinga wenge banda kala. Donc na zo tanto ya koyoka bango. Donc on a travaillé à bango quoi. Bango nde ba baksa na baksa mo implice na nzela na bango. Donc c'est un peu ça quoi. Voilà, merci, merci Nayo, Yvonne Mianda, la patronne, Babi la patronne, dans les gars, Babi moi si vous avez masola bas situé à Internet, Zayo, dans Babi, les gars mabé, tous en a fait amour, dans tous solo la paix. Mais famille automne a souka émission déjà, parce que tout solo il peut moi mingi, tout solo mingi. Moi mbote kande za remerciement kande za la. Mais après ça moté na ngope sara ngana singope sara merci na Yvonne Mianda la patronne mutapesi biso moi temps maman bani na pesi merci na Yvonne Mianda la patronne donc merci à trône de pesi biso moi temps oyo talara o émission na biso donc tango point kende liboso le reza sika donc moi na sika kwa mikoloza ba jeune quoi le wa botami sika aza jeune. Donc, tu sais qu'il y a des liboso comme Mukili Migolo Tambole, l'ongon a jeune. T'as la papi kader en plus que vainqueur. Jeune. Yo posa jeune. On a ça jeune. Ouais. Jeune. Gabana jeune. Que fait jeune. Donc, les gars. Ouais, on a pas si mbote à trop na héritier minimbu. Aimé Boubé Boussaki à l'osso. Alain Kassai. Donc, Tantine Kole. Après simbote na ba vieille o nyoso bazana poto ba tala biso Germain de Fangbi wana papa le kinanga na pe simbote na Johnny Komungwela le célèbre Mswahili na pe simbote na Sarah Lay na pe simbote na Sarah la merveille donc Sarah Bongea mambote a troye ayaka moi troki na zonga ka toyebike na février pe uzala na kine usala biso bien na profiter pe na pesa o alinga zwanga na Facebook na alukanga na
Fambiora. To aluganga na héritier Fambi. Donc abetika héritier Fambi na obimawana. Numéro na plus 243 089 97 651. Donc plus 243 089 97 651. Donc sous ces alliés plus 243 081 021 97 40. Donc yango on a merci na batu tout bolanda biso donc surtout bana matete di Murphy Show Flavie double tondeuse tonton la main investible donc merci à toi. Voilà, merci à tous qui sont artistes et nos familles au solo linaye au boyo qui ninga lobby ninga banda parcours na ep asuka qui sera bientôt pour te bité babi ya boma yesu ebisa yesu ta ara bare ekufaka yesu mama liwa yango mawa mingi babi ekufaka yesu liwa yango mawa mingi ekufela batutu ba sa ba site donc yesi mate donc marapo na bino babi so na image ya Congo kitoko na kitoko sentiment ne o bazuwa puis nzambi. Merci na vie na nga Zoé donc babi vio azlinga petit na imta simbagi donc caméra. Merci na vie na nga Hervé Lola babi motora mutafi ma yesu. Merci na Yvonne Mianda Bou. Merci na vie na nga Fiston Panju papa na Winner na Minel. Merci na vie na nga Patrick Narasi la vie na nga Odingo na habité orange yango ani notela petit na yo to robomisaka kayama ngonda na bo santé Eric Zaza ya Dema maître Zemanga Cédric Minimbu Divin Ngonda Herman Ngonda Chris Michel donc Denis Sangala na lela bino trop ngai na tiki na nga bino babi to tiki bino mais to kabona malasi mana singa o se pesa bango so lo mo fabrica singa na tema nga na te oyanga na malilingo ya lelo yo na malilingo ya lelo yo na kolala wapi vraiment yo yo ya kozwa nonga ko héritier Minimbu ye ya kozwa nonga ko bebe nanga yo eme o bube bosaki aloso Luinda tati tozalaki na Minimbu ye bebe nasengaki yo motema o mama o ndenge tata asengaki motema ya Gigi elo nanga garçon capable na masono nga ko Sara la merveille ya kozwa nonga ko tonton la mae Cedriano ya kozwa nonga bebe nanga yo aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tika ils sont ok, ma solo ya bien. Donc image ya Congo avec moi si ambingala patron na ngai yo na payer bisibino, bo pianga confiance pour musalo to sa mikolo ki sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nangaki film moko boye o théâtre moko boye équipe makasi na Congo équipe makasi na masola net mikolo to samba te pour tout ça tranquille équipe makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance soko za na matanga benga biso to kende au anniversaire benga biso to kozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na to relaxer mama no mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rejoindre information nyonso soki totango na net te on a numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko kaka soki on a besoin de promotion surtout à part la biso na www.image ya Congo toujours to sala promotion ya boutique ya flat ya terrasse boutique eloko yo te kaka boutique eloko yo mo za pour sa promotion na wesa li mapé au mona mo gena ndenge ya bien. Merci beaucoup na confiance bozo sa biso bana Allemagne to za na mutu moko aussi ko production azakuna na compte image ya Congo oh na Allemagne koto mutu azate benga numéro na biso moko to tinjo na Allemagne pa ndeko na biso bundes siko production mutu ya motema mikolo ko ta mo découvrir site za moko image ya Congo.6 point ko tumuke pour ngai mboka ti na mboka bazo fala kitoba to tsamona kwa pour nini allez mboka ti na mboka danger Yvonne Miadabu la métisse noire